soki liwa kaka ete akande bateyama ki banda na likambo Angélica Madele o azaki na nzala te azaye femme d'affaires akenda balufu alaka na mbongo na ye business woman ake kobota atiki mwana basi bakotiza pona mwana wana ekolo bino bofongoli lelo so tolobi bosala kombo na internet oui mais kombo ya modèle nini c'est ça aussi bozana bato ba copia bino bazwa bino comme ba modèle bazwa bino comme exemple oui mais na nini na mafinga bofongoli si ekolo ya mafinga bofongoli si succession ya mafinga to sali effort biso ba oto ya to sala ta be mission na ndenga normal mais c'est possible te ko évoluer na milieu o so ba tout ici au bordure te otangi kombo nanga o insulter nga Master, grand frère, Yaya Le qui te koutani na yo na nzela dans le vide. Yeba ke yo fo betanga kaka. To komi bongo fo betanga no kango na nzoto ti obetinga wana déjà vidéo na si na zwa kango na bombi. Comme ça herba ko kanga biso to kina la police yo nanga to ko samba sur base ya ba vidéo o yo salaka na onga na salaka yango nde to ko samba na yango. Parce que na moni to komo ke ndemande mo. Ce qui est là grâce à toucher du bois à Koufate. Ce qui est là grâce à Tchemoutouna, c'est écrire un agneau sur boyau la grâce. Bango bayo kana bango sonete bandoki. Bango na agneau sonné bazana boyau la grâce. Bako ya ba ça lié combien de missions pour ba déstabiliser ba nuire. À l'occasion de quoi? L'histoire de détournement bon en internet. Grâce sérieusement malade, oui. Je me rappelle. À l'occasion de quoi? Grâce à moi, autre chose à l'opéra à scandale. Oh, abengani sabatu pembe na tel. Oh, asala tel. Oh, amema ki tel. Eh, mobali ne kutu. Alinga kabiso. Afina kabiso misu. Grâce wana, azaki komi mona, azaki lolendo. Ça, on a compris. Mais tout ça, c'était à l'occasion de quoi? Parce que azaki fimo quand même assez calme. Alors, pas si naye ezako mona que ba o baza censé ko porter deuil naye d'entrée de jeu ba bandi ba règlement des comptes vidéo ba betali solo na mona ki yango pe jour de wana batinde parti en kandi ba kataka ninga za ko loba ko lancer ba pic na la flore kaza na lumière te kamona na raté etc. Oui beza batu mususu yemo avant na mulili te mais na ténèbres mazo yebisa mutu oyo avant deska mulili ezokota parce que moni 18h ezana et l'autre côté en termes de mission à sale mission à comboté combo ya sali na internet déjà parce que ba bato barando ba swanaka ba bato écurie ba tambolaka en groupe très bien donc na ndenga zana yemoko se fera sa carrière alinga zana visibilité te alinga zana comboté très bien mais yende mutu akoloba na muninga kwa na lumière mais il n'y a pas eu au loba. Bazoé batté que nous sommes tous éreintés par leur médiocrité. Parce que ils passent leur temps qu'à créer que des problèmes. Des problèmes, oui. À ramener que des scandales. Des scandales et des scandales. À l'occasion de rien, awa. Makini si akufito, tiki makini si wana. Bino boroyo loba na batute que oh yo tango solo ba muninga zaki na mbeto hôpital babi ayebaki te ayebaki ngana lobika ayebaki ah bon d'accord mais bino tango boya ko loba makamu na batu boya ko finga batu botombola la matière likolo boya ba biska batu na bazala grâce te mon humiliation azwaki na libala na ataku tu ye moko asaki matalana na ye mais akoka ko sala pe crise oui tozangi yepe tozangi ya sali crise tozangi noko tadi tozangi parce que makambo wana ngake maté na mutu libala ya modèle wana na internet ekufa na claquement des doigts mais banani o basala ke makambo wana ezwa forme ezwaki affaire bekiri baninga na été baninga j'étais en train de dire très bien neti boy moi na bango akufi famille et s'est prononcé bino ne bobandi woloba to ebaki te kazobela balobi akoteki koma d'accord bo suka pe wana te basangwe bandi azaki mose Emmanuel Macron Emmanuel Aboye Goumen bandi kotanda est-ce que famille ici et s'est prononcé sur les vraies raisons
ya liwa mwana bango parce que tout temps famille kozwa maloba po eloba po expliquer communauté po mwana combien de personnes publiques boza sûr que loba maloba mwana bino to bino bo lobesa ba spéculation c'est-à-dire bozo me tourne est-ce que ça déranger bino ah ndini biso tozana na muninga famille na bon pe yane mo boy ayebe biso pe po ni ba bengi biso te il faut déranger toye koyoka kaka parce que famille koke koloba to benga baninga bazala na internet bakoza na ba relation ba benga le biso ba code roya très bien batali mbonga poto te ba préférer ba bomba dignité mwana ba en hôpital qui sait peut-être même que ba ndo tout na mwana ba to benga baninga no yebo mkonzo to ndazoloba te bo benga ba vous êtes Yahweh kumama Yahweh kumama na Yahweh elombe Yahweh kumama libanga talowe kumama na Yahweh De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Voilà, mesdames et messieurs, Bandoko Balandi ya demeure officielle, Bandoko Balandi ya Top Media Télévision, Mbote Bisika et Zoa Mebino. Tadingala par le travail et Benginga Lisusu Mokolo Alelo et Sengo. Nakoyeba ete bozali ebele bozo kolanda émission o nangambo pe ya Top Media Télévision. Le code de bonne conduite, vous savez, ezali émission oyo. Ezalaka wana justement pour na relaxa pe na bandeko ebele banzela nini tokoki ko tambola ndenge nini pe tokoki ko zala. Voilà pourquoi aujourd'hui le code ba actualité ezali ebele na place publique na lobi ete ba actualité oyo tokoki ko partager connaissance avec madame de maire Niangi yango mokolo mwalelo na eko lukaye poto lobana no sujet oya pasi ezoko sala pasi na miso abatu mitema ezoki une fille nous apprenons que azazana no mineur aza adolescente oyo ba vidéo na est circulé mokili mobimba mekili nyonso bamoni mwana mwasi oyo azalaki humilié, tabassé, filmé et puis à la fin batiango dans les réseaux sociaux. Je me pose des questions, réseaux sociaux et comment qu'on remplacer la justice et c'était quoi la motivation de frapper puis filmer, balancer ça dans la place publique. Si je suis en train débattre avec maman de mère à un plateau, na kokenepe na lomba on anzela ya oyo moko na biso to uti ko perdre que son âme repose en paix. Moi personnellement azalaki moko ya bandeko yo a travaillé na moko ya ba chaîne nanga, une fille que je connais aussi personnellement, sa mort ba makambo ebimi ebele sur cette émission.
toko balancer bino les éléments aujourd'hui aussi ezali moko ya ba résultat ya makambo o biso tozo ko déplorer na ba émission na biso o beaucoup de personnes baso ko tirer attention té mais peut-être à travers je m'excuse ba makambo tozo kutana nango ba mabako tozo ko beta nde bato ebele ba ko luka moyen ba bazwa conscience. Hier je suivais madame Demer sur une vidéo donc à Zokolo Bayete ba musicien so ba kufi okoyoka ba leli l'état yé asungi bango ba comédien PR moko ba leli l'état yé soki l'état yé te Mama Olive mais biso ba journaliste tozala kana moins difficulté des fois pena ba pesa biso mo Congo donc place na biso quatrième pouvoir wana ezalaka à l'écart ba droit na biso ezalaka reconnu te na nation congolaise ou bien ba instance oyo esengeli pona ko statuer na ba kana biso nde batiaka biso ba tiraka attention na biso te à cause ya ba anti-valeur oyo et lati communauté oyo c'est ça peut-être pe awa to ko luka moyen to solo la pona yango est-ce que to ko ripe ko beta porte na c'est ça pe a fongoleli biso porte solution do ezwami avec des maîtres ko luka moyen to discuter na babiloko nyonso. Voilà pourquoi je vous informe aujourd'hui. Premier épisode, il y a film Nabino, le temps de la fin, deuxième saison, Ezo Banda, à 16h30, na Bellevue Télévision. En tout cas, Keno Kozo déjà place, Fanda déjà, 16h30, temps de la fin, deuxième saison, Ezo Kobanda. Maman Bijoun Ketani, Papa Jean-Pascal Leka, Maman Zozo, Papa Noé Mavakala Onzinga, Maman Deborah Lubanda, Tata Poefa Pekato, Maman Emilie Setimainga, Aurélie Mafuka. En tout cas, Maman... maman Yvette Mbangu et puis pourquoi pas na maman Nabiso ba maman Nabiso nyonso ya famille Libota na pesi bino mbote papa Nabiso Bertin Konde l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada que les bons dieux vous bénissent en tout cas boende toujours continuer émission Nabiso ceux qui to le langage mon qu'on équipe technique bo pesa biso na extrait ya film Nabino temps de la fin deuxième saison et puis on se retrouve tout justement après pour to côté la bino Maman des mères. Merci beaucoup. Je n'ai pas confiance en lui parce que je ne connais pas son cœur. Naïbité, ex, il est converti. Pour de vrai, je ne sais pas. Oh, Sanya, ouais, Matanga. oyo bino boya bato mosuku bokomisa na masuku na tali oyo na kalilo na fingi oyo imbécile na yo bandeko nanga mituma na vie ya mwana nzambe esila te kanisa te so oza célibataire so olongi célibat obali nde bitumba esili non nouvelle kaka eyelaka biso ake sara kufi batan eleki deja ebele kandi olobi tomonana kala batan eleki ebele Ok, madame. Serge. Quoi? Où ça va aventure pour mon basson? Nandako chacun fait ce qu'il veut. Qui langa no voix? Et y a pas de qui langa voix. Eza ne ba suka kolanda nga na simate deko. On la nga simana ndenge ni na sens ni. Tout ce que tu laisses 30 millions, c'est que 29 millions sur le bataka. Moi on bien. Bana mo bien puissance d'identité. Ah, pour ça, nous sommes bons et belés. Nous sommes
bandeko na nga na sunga famille na nga donc naza na mutu munene ça va te béler mutema epimbe quoi la problème pourquoi parce que Voilà, merci de retour sur ce plateau. Merci beaucoup à toi, Yapitou Mansia, pour la réalisation de cette émission. Bouti Kolanda, extrait à film Nabino, le temps de la fin, deuxième saison. Les autres sont déjà disponibles, Lelo, na Belle Vie Télévision. Vous avez la confiance, na chaîne Wana, vous ne serez pas dessus. Elle est avec moi, elle s'appelle Demer Nyangi. Mbote. Mbote Tadingela, pas Mbote na bande réunion sur Top Media, bande réunion sur la demeure officielle, et en pire buzz, bande réunion sur le Ngarabiso, vous soutenez Ngarabiso de près ou de loin, te petit nous Mbote belé, restez branchés, connectés sur ma chaîne Nabiso, vous s'abonner massivement, vous partager surtout les liens à l'émission Nabiso, c'est important. Voilà, Demer Nyangi, la toute première question. Naza a besoin de tout noyau, aux alliés professionnels, il y a médias, aux appels coach. Aujourd'hui, j'aimerais savoir la différence qui existait entre matière et l'actualité dans les réseaux sociaux. Différence entre matière et actualité. Une actualité, c'est une histoire qui arrive sur les réseaux sociaux. Enfin, je te vais donner des exemples plus clairs. Alors, une actualité, c'est par exemple Fali Poupaki Obeta na Ouganda. C'est une actualité. Ferrego la bête na Tata Raphaël, c'est une actualité. Neti ba publier l'aura tendance mobile ina zoloba kabomi libala pour na faire, c'est une actualité. Très bien. Pour nous tolobe na monter to c'est la émission pour ta na nezo évoluer. Francophonie ezaki actualité. Album il a fait les obimisa actualité, dynastie. Et Inos bipa koti sous studio comme ça album sous et actualité, ba actualité eza bon. Moi na wana ou ba beti. Eza actualité. Très bien. Ndeko na biso akufi Flor Makinisi, eza actualité. Très bien. Mais matière eza nini? Matière, c'est un problème que les gens ramènent sur les réseaux sociaux dans le but de créer un scandale. Très bien. Yo boy t'as dit ngala pour un attentivement à chocolat avant d'aller peut-être na Luanda, toi avant d'aller na Belgique, toi avant d'aller na Londres, bosso la rana e ale lokola boboyani abandi ko beta skoli solo abengi ngai abandi websanga bi demain tout garçon na tadi na banda ko bimana ye na banda ko pese bambongo tozo ko épargner et tout ça amelinga bambongo nanga na osele ko ba démarche à voyage nzoka kotsa basi na ndako pourtant ndako na garantie nga mona pesa tadi wana aza mobulu etc. Moi si on a bete nga lisolo bongo na zuyo na tio na miniature na créer siko e indi boya koyoka ba vérité somo tadi mutakaliser ameli moi c'est apotombo matière eza ba information moya ba bongo. Très bien. Des informations qui n'ont pas de rapport avec le côté professionnel. Très bien. Mais c'est des situations que les gens créent, des scandales qui relèvent d'un secteur hyper privé et qui est ramené comme ça sur les réseaux sociaux dans le but de nuire en fait. Parce que une information qui n'est tibouée, je ne te lâcherai pas, c'est une actualité, mais en matière. Mais ceux qui... je ne te lâcherai pas. Héritier. Ah, tonton héritier, ok. Parce que vidéo naïba fouta qui va boire qui dans les réseaux, c'est-à-dire il y a de ces informations qui sont créées venant des gens avec l'intention de nuire, mais il y a de ces informations que Batou, Bayelibiso a na réseaux sociaux qui est une actualité. Et quand on appelle des problèmes à vie à Fali, c'est équité matière pour nos comme actualité. Très bien. C'est-à-dire maman ya banana a créé qui histoire wana aye nango e bande malé. Après comme vraiment sujet d'actualité et tambolipé partout dans le monde. Apporte-nous des verres, hein, on doit boire de l'eau. Très bien. Voilà, mais Demer en tant que coach, entre matière et actualité, qu'est-ce que tu préfères pour bien traiter, pour informer le public Oyo Balandakayo et qu'est-ce que les gens doivent suivre? Au fait, ngai na mémaraba matière te. Non, je dis. C'est justement ta question. Ngai na mémaraba matière te. Parce que ngata obengi ngandengini obetenga lisolo mutu. Bima na réseaux sociaux. Je ne traite les problèmes matière kaka so et commis viral sur les réseaux sociaux comment faire et comment comme un sujet d'actualité. Très bien. Et comme il faut scandaliser pour recadrer les choses, qu'on peut ça conseil dans le souci à éduquer, à instruire, et on peut ça toli, de au monde abus sur rose et le y a qui le roi en matière, tobi, topé ça en forme mo ya malamu, topé ça to transmettre leçons, to conseil moko boé, topé ça avis, tout émettre point de vue sur yango. Très bien. Mais si koyo
actualité et ça sujet où ils ont à disposition et généralement les actualités ça peut être sujet dans la plupart des cas qui font partie du secteur professionnel. Rarement sont actualités il y a la vie privée à battre. Alors tant que maramouane est toujours retraité une actualité bakangela on a présenté. So le big ko fait BTT na Dubaï ba kango na présenté pour le big ko fait BTT na Dubaï. So big que jiba beta li sou ba concert na Kinshasa te ba kango te pour le bibon parce que c'est une vérité beta concert toi beta te même matière ba ko te la en prison parce que ce sont des informations qui relèvent de la vie privée que vous ramenez sur la toile dans le but de scandaliser. Yango no ka ba benga atteinte à la vie privée. Atteinte à l'honneur. Diffamation. Aux hommes. Très bien. Il y a une accusation parce que les secteurs moraux sensibles au prison. L'actualité tant que ce sont des informations qui sont à notre disposition. Ce ne sont pas des la différence entre matière et actualité des actualités et les informations sont à la disposition mais la matière les biloko yo aux réseaux sociaux. Très bien. Au continue la vie à mon tour, au même dossier où il se retrouver dans la place publique, au même dans la place publique. Très bien. Au monde. Et Babylone quoi n'est qu'à prison. Voilà. Merci Bandeko Balandi Nakansi bo utu kolanda réflexion ya coach. Ça fait trop mal, Nakanisi, je vais faire de mon mieux avec l'équipe il y a Top Ndet Télévision. Tout le moyen to illustrer RTO Solabo et moi ma petite vidéo au bozo kota lawana ou bien moi ma petite photo au bozo kota lawana. C'est une fille âgée ndenge tozo ka ba miso 13 ans miso 17 ans jusque là naza vraiment la précision peut-être aujourd'hui soir on a précision na yango. D'abord coach, lorsque vous avez vu cette vidéo la toute première impression na yo ezakine vidéo il y a moi si à Kenaki salon babandi ko betailler il paraît à Ibaki et puis ba filmer batie na réseaux sociaux. Joyce. To sengi justice pour na Joyce, ngai na mona ki ngo samedi, nazaki choqué na bi oyo logo ekozani na réflexe na enregistrer vidéo na non c'est la émission. Mais dimanche to lamu ki na moni komi viral, j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu pourquoi parce que to ka ko beta karane lo abongote. Très bien. Ah oui. Au moni na vie mutu nyonso koma na moment ya vie na na faiblesse, aza na position moko oyo ezo pousser à commettre ba acte moko oyo et ko tia même vie moko en danger oui. Par exemple okoko ke koiba okoko sali kambo sala boko sala bo. Mais notre manière d'aider pour que situation n'est à la gérer ndé ezo faire ezo ça fait niveau à maturité oui. Moi on a ibi toi ibité là n'est pas la question. Maza moi na muki ba mikolo o bazalaki pendant la situation ndé ba choqué biso. Oui. Parce que moi na muki soit ibi. À lobby na bina lobby, je n'ai pas volé bondimi été. À lobby na no bobenga ba parents na à l'instant où moi na lobby bobenga ba parents na boutique. Bo bete souté, beaucoup agresser les sous-souté, beaucoup violenter les sous-souté. Parce que à sengi bino bobenga ba parents. Ba parents na oui et surtout que azana no mineur oui. Non t'a dit, moi nana auti bisika outaki, ayo kanga suki na salon. A comme na salon ba bisi wa moyibe ibe péré toujours yaka. Et ça même pas qu'il y ait jour wana. Aïe baka lundi, aïe kanga suki samedi. Pour que l'église dimanche. Ne bakangi moyibi. Tant ba moni elongi ya mwana wana kayiba ki aye wana sur place. Babandi ko questionner, ba oti qu'il est même pas temps ya oloba. Yo, c'est dit tout le monde sur elle. Elle n'avait même pas quelqu'un qui lui a accordé le bénéfice du doute. Bobo va nanonie toyoka. À peine bazo batoyoka à peine pe bazo lobali sous bazo harceler au point de dire à l'enfant soko lingo bima ça et sauf répondre à ma question na biso. Donc ndenge zana ba appliquer séquestration na mwana ba séquestrer ba se faire justice. Ba se faire justice. Ba agresser ba violenter au point où mona moi na mobali ya mukolo fongoli loboko na eboy. Pa! Sur cette vidéo, tout le monde sur cette vidéo. Abaki si sou mususu pa! Noko tadi.
mwana sali mabe tondimi. Mwana sali mabe tondimi, oui. Mais de là à traiter cet enfant de manière aussi animale, ça non. Non. Ça m'a vraiment choqué. Il y a des choses que l'on ne peut pas tolérer. Oui, ça m'a beaucoup choqué. Pour une perruque. Il y a une question, perruque en gros, monaki aïbaki lendi. Caméra de surveillance, c'est ça dans le salon. Tout le monde, tout boutique, muki bazana ngone cause na caméra de surveillance. Et le aïbaki a valeur à combien? Est-ce que gros somba mutu? Et salon de coiffure en gros, il y a mutu azo postuler la députation. Moi, si on a nati moi dit ako bimata chef du quartier, il faut que la population veille sur ça. Comment est-ce que quand tika ba jamoko il y a violent, il y a modèle wana ba agresser moi et ba agresser moi si. Ce qui passe si toi on a facilité qu'on se tolérer ma bébé. C'est que c'est très dangereux. C'est trop dangereux ça, oui. Nous sommes en insécurité dans cette population. Babeti mwana mwana zongi na ndaku bakangi mwana na la police ya na ye ko bimisa ye sans savoir na sima bazu vidéo babimisi na réseaux sociaux. So bosi bokanga ki tina ko ma vidéo na réseaux sociaux, c'était pourquoi? Dans le but de l'humilier. Et aussi la question aux continuer non lingana tuna une fille mineure bokangi il paraît à Yibi bomemi na la police constant ni la police. Et ça là qui pour que cette petite fille a la libérer pour que sa vidéo se retrouve aujourd'hui dans la place publique. Quand on va dans la police, il y a mobile plutôt il y a grand frère à la fille. A tuni bango balobi aibi. Aibi ni na aibi perruque. Balak sa perruque bendana. Ba bendani noko tadi. Si tu as un niveau à cœur, il y a un mobile à lobby, à foutre kaka mwana bimi, à foutre mwana bimi. Mais bon comme souci na bango zaki ka ba humilier fi wana. Ba arriver à quoi accomplir vengeance na bango. Ba humilier. Mais qui ne dit pas na mukolo salona ke ba misane monde ba ibaki. Parce que na bisika ba misala ma boleka ebele. Ebele, oui, oui. Pour niveau bazako tiki la ta moi na un espace te cause avec moyibi azeka wana à cause ngate moi na ajouana ya mukie bongo au monde na c'est dit bon ganga même toi pourquoi tu as agité mais azaka agité elle était la plus calme de la pièce moi na ndenga zana azazo ba ibe wana zongi wana et puis là niezo la que moi na ibi ba perruque nyo soze liboso na bon monde salon de coiffure ana eza ovandi ba perruque yango liboso na tia longoli perruque na muto mannequin. Quelqu'un a mal fait son travail, on a volé, réprimandé la personne au baïbi. Parce que ce bobeti innocent, vrai voleur a se retrouver. Ce vrai voleur a zana katina bino. Moi, ça n'a pas ma députée parce que Azar reste pas justice à Mboka Nabiso. Oui. Et puis, il paraît que cette vidéo est sortie sur sa propre page. Oui, c'est sur sa propre page. On a enregistré la commune Nati TV. Mais aujourd'hui, cette habitude, Maman des mères, il y a s'il y a un problème, il faut d'abord qu'on filme, tout balancer en les réseaux sociaux avant d'aller vers la justice. Et Zali dit à quoi? C'est seulement la modernisation ou bien outil oyo réseaux outils oyo il y a réseaux sociaux ne biso ba congolais tozo kokako utiliser en côté parce que aujourd'hui les gens ne savent plus faire la différence entre la publication il y a ba article na yo na ba publication il y a oyo ekoki kozala na ba atteinte grave na vie privée ya mutu. Tout ça on dit toujours caméra sika poto bando ça so caméra banda kala mais ko filmer doit comment filmer mikolo yo et comme yelo mususo moni. Très bien. Autre temps autre mœurs c'est vrai mais on a une très mauvaise manière. Muta piquer même crise, muta ça même crise. Muta kufa mais ba ça nini ba filmer nan. Parce que comment on dit réflexe. Très bien. Nana sungo mieux vona filmer botala ndeko azo piquer crise bato yozo tinde vidéo batala ndeko azo piquer crise wana balongwa bisika baza po baya. C'est-à-dire la réalité est tellement ébélée. Oui. Ba makambu est tellement ébélée. Il faudrait toyer ba ko sala la téléphone na ba usage ezali très important. Très bien.
Et comme élément de destruction communautaire. Biso on se détruit tous les jours, on se détruit constamment, on se fait du mal constamment. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faudrait absolument, je répète absolument que Batouba y respecter vie privée, respecter intimité. Parce que déjà filmer est un délit. Ils ont été condamnés par la loi. Oui. Vol aussi, c'est une infraction. Oui. De la même manière que vol est une infraction. Très bien. Mais tant on filme, tu n'as pas parce que vous avez besoin de garder preuve. Non? Preuve. Mais ce qu'on prévenu, vous avez besoin de garder des beaux bétails. Droit de la femme, il faut qu'on ait makambo. Droit de l'enfant, il faut qu'on ait makambo. Organisme, on a nios, il faut qu'on ait makambo pour qu'on ait un mambo sérieux. Même quand on a la manipulation, récupération de la situation, pour moi, ça a gagné le procès. Mais Demer, vous demandez toujours que la justice soit faite pendant que cette dernière, Azoko reconnaître que cette fille a volé ses articles. Il faut prouver le vol aussi est prohibé dans le code pénal. Il y a Mbo Cannabis, je ne suis pas expert en la matière, mais au moins à ce que moi je sache que Mouyibi ezali mabe ezali infraction. Les infractions, vous savez que vous fondez dans la police. Les infractions, c'est que vous avez Mouyibi bétail. Non. Moi, je suis enfant de la rue. Après, si vous avez un sambela, vous avez la compassion. Après, si vous avez un maman, donc cet enfant avait des responsables. Ceux qui ont des parents étaient dans l'église. Très bien, ah oui. Ça lié violence, ça justice, il faudrait que justice soit faite. Il faut pas interpeller pour séquestration, pour violence physique et morale. Parce que moi, on a bêté mbata, moi, on a le bakelito, azoka passi dans une vidéo, alors c'est bloqué, alors qu'elle soubiete. Moi, on a un français très bien joué, bando bêté. Mais je vais expliquer la douleur au yoka. Il faudrait que justice soit faite. Le vol est un délit, oui. Soit Yibiba qui est prouvé la justice. Parce que sur la vidéo, là, tout ce que nous avons comme preuve, c'est le fait que Bazo harcelé moi dans bateau. C'est tout ça que nous avons vu. Bazo séquestré moi dans bateau. Donc, tout ce que le monde est si quand il battait. Donc voilà. L'utilisation. À chaque fois Internet, parce que ça a besoin qu'on humilie. C'était ça ou bien Azaki a besoin, il y a moins visibilité, comme il y a une communauté de lignes bêtises, moins trop, moins visibilité, il y a moins vue et mata, bateau. Le yenge de quoi douleur, il y a un bakangi salon de coiffure, il y a un Demera na maluma mabe. Le yenge de quoi douleur. Il y a mi mona qui a zaga film comme un pata, il y a a publié. Assumer. Les camona publication à rendre compte privé, à comme ce que luka, ba justification kili, ba batami ba on so ba na salon de coiffure bakangi. Oui, c'est une machine de batumba qui est dans salon. Oui, heureusement qu'ils ont limité, hein. Oui, limité. Donc heureusement c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, moi je veux faire comprendre aux gens. Vous savez, les réseaux sociaux, ils ont des moyens, il y a marketing, il y a comme ça la publicité. Il y a de rester en contact na batumo boyebo bungana na bango kala ba oyo baza musika bokoti kala na bango en contact à travers ba WhatsApp, ba Facebook, ba TikTok. Mais aujourd'hui chez nous ici l'utilisation ya babiloko yo est comme lokola donc biso to sutukela ka nyonso. Et puis bah utilisation na biso même yé moko mukolo biloko wana so atali propriétaire non les Congolais bazo ko utiliser nga na ndenge ya mabe. Donc er moko pe yango ozomona même la façon donc biso to gagner ka mbongo na YouTube ou bien na Facebook. Les différentes parce que je parlais de façon. Les différentes na bandeko oyo baganyaka mbongo na bamboka misusu au ça constat que ba revenu na bango ezaka très élevé contrairement na biso parce que biso ba mona kaka trop de bêtises ezanga mutuna makolo. Il faut kaka RTZO beta yeto filmer to tché na réseaux sociaux aussi babiloko esuki ka epa ya ba mama te tozo mona même ata ba agent de l'ordre tozo komona même chez les agents de l'ordre ya pichu même à na ba agent de l'ordre
bazokende kokanga mutu bazokende kotikela mutu mandat d'amener ou bien quoi okomona bazokofilme yango tomona kia wana manike tomona na bakofi olomide tomona na bato ebele boke kokanga mutu bosambisi ye nano te boyebi nano te soki aza na tort ou donc aza na raison mais bofilme ye botie kraka botiango na réseaux sociaux pona image nini les autorités bomeka kolandela biloko oyo ezosala malamu te. Et ça sonne makasi. Ezoko sala soni aujourd'hui moi si na mobali na ye bazo bunda na ndako boko filmer papa bo si ko filmer bo tieli biso ngo na réseaux sociaux. Il y a les enfants au batala kabiloko pour ba copier nini. Résultat nini bino boza nango mokolo mwalobi. Voilà, mesdames et messieurs, boyende to changer chapitre mais avant de changer chapitre oyo na koluka moyen na senga na ya pichu derrière la caméra tous les éléments oyo puis on se retrouve tout justement après pour te continuer l'émission na biso. Merci beaucoup. Magali yo moto luki tu vas finir ça. Bobima mobali morte na makinisi. Bowelela eloko moko te na makinisi Magali. Koto kendo sa ba vie na oyo ki lesbienne. Bosana makinisi te. Ba partout zo yo sala na vie na yo. Bosala ngona makinisi te. De toute le bêtise de ta vie Magali. Bosala ngona makinisi te. On leki na émission. Bosala ni makinisi émission. On décortiquer. Au finguier, tu as parlé de tout. La vie à makinisi. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Ce qui va te faire, on va affronter. Si on a payé qui na émission, on zonga pona yo. Toye ba na police, toye ba na pena mo. La grande zela. Nzelo yo luki okota. Na bimsama émission. Je parle avec un trop douleur na kati ya motema. Magali atiki makinisi atiki mwana na ye. Ya mukie o peut-être kazaki en tête ya famille na ye. Oya boya tika maman la bango malgré douleur, malgré passi, malgré ko zanga ya famille. Andima ki afanda pe mena maman na ye aluka boko na mwana na ye. Nazo ye bateki journaliste ngo vola la bolamuki. Eloko exacte bo banzo pinga banima. Ou soit ba pesa babino makambo bo pinga. Tu vas nous montrer toute le preuve. Oye bichengo le kaki. Tout le monde a des émissions. Preuve ne o luki oya na tongwa. Magali soki nga na zalaki. Ero yo yaki pozo ba bengani yo. Tonga to kata na bilamba. Mais je te mets en défi. Magali na futa mbongo na nga. Na oleka na ba chaîne tout. Yo lokola oza koto oza toza bato ba musicien te. Muto aza muto musicien azate. To zonga na okana ki journaliste. Songa na bina affronter yo poko kate Magali banda YouTube kala. Obonga to ne lote. Oyebi oloba te na ba chaîne oleka oyamba na banani. Tu reçois qui na ba émission na yo? Yo lokola affronter makinisi. Na mbeto hôpital ba yo la émission. Oyo abenga bato nyonso pour dire que na sali nini. Po asuki sanga mutema na ngai. Lokola hier suki motema na ye. O aleli tina suka ya kata motema ke na sali Magali nini afinganga jusqu'à sa mort. Toi tu vas assumer. Tous les journalistes contre toi. Ce qu'il s'agit de ça la marche de la tapolo parce que biso ba journaliste to za wa et belé to tombol ba micro to tombol ba caméra. Mais tant ba journaliste ba lo ba buzo ba eke ba to ba kufa. Tozo tele maté pona olandele loko wana. Donc les kisango ka eleki bo. Na ko attaquer ye boye parce que ba weleli eloko te. Lors na hôpital ya Mbedu ya hôpital à lobby Magali a fini nga pourquoi jamais biso nyonso toza ba pire na biso pe na kata ba émission toza na ba o toza bango ba proche o eza koko démarrer pe mninga wana mais otali sima il faut nous que nous reni no finga mo biso pe to finga ba yo yebi combien de personnes non ayebaki na boyi Magali ayebaki que Flora Zobela ayebaki que Flora Zobela ayebaki babima mobali moté Flora sa partout te Flora za ndumba te elle a sacrifié toute sa vie pour luka boko la mwana na ye Flora ndimi kofanda na kati ya voilà de retour malobana nganga malobana biso pe nganga banganga
Cette vidéo, vous venez de suivre, nous avons perdu Moko Nabiso. Nakomo ya Flore. Elle était aussi parmi Bandeko, on a travaillé qui na bango. Je garde aussi des bons souvenirs pour Nandeko et moi aussi. Mais c'est toujours na bamatanga nde tokenda ape pour na comprendre makamusus na environnement na biloko ebele. Mais la presse congolaise, les autorités, ceux qui chapeautaient au moins affaire ya makambu o nyonso ya presse ya Congo. Bon meka un peu ko boaka lisu na ngambo oyo. Demer Nyangi. La place ya ba journaliste sur tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, responsabilité na bango ezalini. Ba journaliste et internet. Il y a internet. Pour bango nyonso na oyo ya télévision en clair ba ko taper na internet to kuma biso nyonso ndenge moko. Alors, biso toza responsable ba dégâts ebelé hein o eza na ba réseaux sociaux. Très bien. Il y a ba vie privée ba tuka abiso, côté professionnel peka abiso, donc voilà. Et ça lieu comment il y a koyoka extrait il y a vidéo auto les qui ça tout de suite ici. Et ça li passe parce que Flore Makini singai na etika la monisca oswana te. Oui. Ngana tika la oyoka eko wela likamna mutute. Na mone peut-être une fois na matanga moko kaka ya bakande to kenda ba matanga mutso akufi. Mais à part on na bana mone pas Ivipan. Et moi ça moi vidéo tout ça. Très bien. Et puis na ebike on a ba vidéo on a ba on kuna ba ninga na réseaux sociaux on a ao s'afficher. Mais na mémoire nanga à part ko yoka ye. Ao ça l'émission na tika la yoke na oswana te. Natika oyoke na conflit te, natika oyoke ne logote. Alors pour apprendre liwa na brusquement boy salinga passe parce que liwa nyo sona ne sara passe. Très bien, oui. Aux monde. Toko souhaiter na liwa na batute mais soki quand même muto akufa be anzambe po nini? Muto akufi. Parce que azaki fimo quand même assez calme. Alors passe na yeza komona que ba o baza censé ko porter deuil na ye. D'entrée de jeu, babandi ba règlement des comptes. Vidéo boabe tali solo na mona ki angope njour de wana batinde parti en kandi ba kataka. Ninga za ko luba ko lancer ba pic na la Flore kaza na lumière te kamona na raté etc. Oui beza batu mususu. Yemo avant na mulili te mena ténèbres. Mazo yebisa mutu oyo avant deska mulili ezokota. Parce que moni 18h ezana no. Moi mulili ekoti ozokende 18h 17h45 18h mo mulili wana musali mutu azo pokwa azana kata pokwa na ye. Mais mutu ave na ténèbres na mulili absolu azoba na muninga ana lumière te. Azana makambu te. Afongwa marati. Mais ye moko mutu azoloba soto bito banda kolandela nini oyo asi apporter na YouTube. Et l'autre côté. En termes de mission, à ça les missions à Kombote. Kombo ya sali na internet déjà parce que baba tabarando, ba swanaka, baba écurie, ba tambolaka en groupe. Très bien. Donc na ndenga zana ye moko se fera sa carrière alinga zana visibilité te alinga zana Kombote. Très bien. Mais yende mutaro ba muninga kwa na lumière. À l'occasion de rien bazao le bel sujet mususu à côté si mutu mususu. Et ça est déjà préparé que ndé na kebwe yango ndé no ke ngoloba. Parce que babilo na bo ba salarié wana. Mais c'est qu'on ndeko Flore akufi. O wana kuna loba la salaire déjà mabe. Mais na moni ba fingi misusu ba yeko tombokela muninga na bango mufingi na koloba ke yoko ke koloba bongo te tokomona tokokene musika okobimisa ba preuve okosala boye. Je suis choqué, je suis sidéré. Tout simplement. Maman Malembe, biloko bimsaka wana yango ebimaka ke ofingi. Il faut que nango na modération. Non, you parting is moderation. Is more you fongoli sing is a phrase. You coming is a phrase is makas ebimike ofingi bat. Non mais au fait je suis vraiment sidéré. Parce que je suis choqué, je suis abasourdi au fait. Parce que batu bana facilité à roloba bakambo yo
bango mo baza te exemple te c'est-à-dire so batanga exemple ya bato bako se plaindre pour ne loko ye fois za baba mais yé pas yo loba bazo e baté que nous sommes tous éreintés par leur médiocrité parce que ils passent leur temps qu'à créer que des problèmes. Des problèmes, oui. À ramener que des scandales. Des scandales et des scandales. À l'occasion de rien, awa. Makinisi ya kufito, tiki makinisi wana. Bino bogoyo loba na batute que oh yo tango zo loba muninga zaki na mbeto hôpital babi ayebaki te. Ayebaki ngana lobika ayebaki. Ah bon, d'accord. Mais bino tango boya ko loba makamu na batu boya ko finga batu botombola la matière likolo boya ba biska batu na bazala. Vraiment. Boya ba na betani ni batu na bazalaka. Boya ba wa situation ni ba au traverser. Tokende par 36 chemins te. Tozongi les curies na bango. Tozuka grâce temo. Abala awa. Ba ebe ke sope mobala ngo grâce abanda ko lingaka bango wana bango. Mais maman ya grâce temo a koti hôpital. Grâce temo na maman na maman émotion na coma son état nini. État très critique. Mais bazo finga maman grâce temo. Oui. Bazo finga grâce temo te. Oui. Bango na bango baninga ba misusu ba sali groupe na bango ba ko attaquer ba misusu ba sali groupe na bango ba okotela ba misusu ba ko kokota te ezaki mafinga na tongo mafinga na pokwa mafinga bafingi grâce te mon humiliation azwaki na libala na ataku tu ye moko asaki matalana na ye mais akoka ko sala pe crise oui tozangi yepe tozangi ya sali crise tozangi noko tadi tozangi parce que makambo wana ngake maté na mutu libala ya modèle wana na internet ekufa na claquement des doigts mais banani o basala ke makambo wana ezwa forme ezwaki affaire be baninga na été baninga totiki non tadi to swanaka to bebanaka mais so tozala baninga il faut tozalaka na minimum. Na minimum, il y a respect. Dans un minimum, il y a retenu. Surtout, sangi, ça le bon, on a ça numéro tolia. Surtout, vanda tabo et 2 secondes. Dans un minimum, à retenir. Bao la fleur makini si bao silike la muninga wa sa ki vidéo. Grâce à ça en vie, baby sera au coup from koni. Ceux qui les lots grâce à toucher du bois à coup faté. Ceux les lots grâce à Chimutuna c'est et qui rien n'en so boyo la grâce. Bango bayo kana bango sonete bandoki bango na nio sonné bazana boyo la grâce bako ya ba saleli combien de missions pour ba déstabiliser ba nuire à l'occasion de quoi l'histoire de détournement bon en internet grâce sérieusement malade oui je me rappelle à l'occasion de quoi grâce témoin ou chose à l'occasion à scandale oh abengani sabatu pembeni na tel oh asala tel oh amemaki tel mobali ne kutu alingaka biso afinaka biso misu grâce wana azaki komimona azaki lolendo ça on a compris mais tout ça c'était à l'occasion de quoi qu'est-ce qui a occasionné on a lobaki na ko bimisa banda ba bimisi masolo wana basalela ngo combien d'émissions muto azwi nini na ni fait et profiter bango na nini ezo ko apporter pe nini et apporter bango nini très bien et ke na bango wapi information na tozui et koti TikTok bakati ndamu et ça lui même pas 2 semaines ezo et puis ezo tenir na kosila 3000 personnes et comment kita ti et kozonga na état initial papa na minito matière on sali et le côté et apporter ni et le côté jo bando temps bon ça ba tour des médias pour danser la grâce mon émission là ba état de santé grâce et na ba mususu zo mon grâce te mo ba fingi ba salele be mission ba lanani pena tour des rôles oui oh ya lobby ya lobby na ba chaîne mo ba sali ba analyse etc quoi ka ba même batuana même batuana ba qu'est-ce que grâce à zalaki parce que la même personne au bazolo bana lobé mabe na muninga parce que ça na mbete hôpital na même émission na lobé mabe à grâce à lobé mabe à Fleur Makinisi na yeka même muto na même chaîne et comme ko soit bango c'est-à-dire ba biloko musuto sala ka to yebite sikani muto aza to yebite position ni muto aza nango to yebite
situation ni muto azo traverser. Très bien. C'est-à-dire peut-être notre traverser humiliation mon déjà dans la vie privée nanga. Nous traverser difficulté mon déjà dans la vie privée nanga. Nana kata position moko inconfortable. Nous vivre un moment moko très difficile. Nana position moko penza un pied dedans un pied dehors mais c'est-à-dire je suis en train d'asphyxier dans ma vie. Nous avons s'étouffer, nous avons respirer. Très bien. Financièrement, peut-être que nous sommes instables. Mentalement, peut-être que nous sommes instables. Mais yo tango yé, na kata ba problème nanga ba démon nanga ba difficulté nanga ba pasi nanga ba biloko ezo ko rongenga. Très bien. Yo yé ko baxelo mo na réseaux sociaux. Na place publique. Yango mona o asa ki crise, asala ki boye. C'est tout ça. Parce que là, sur la vidéo, nous apprenons que Flore déjà à Nambetou, il y a hôpital avec son téléphone. Yepsi maman na ye maman po nanine magalia salinga boy na sala ye nini problème nini. Ka bango na munoko sali 2 semaines na coma. So to compter 2 semaines na coma ya Flore Makinisi. Est-ce que vidéo ya fille wane sali et sali 2 semaines? Non. Vidéo sali de finalement azaki na coma 2 semaines. Azali na coma ou pas? Bon, selon les informations à Soukanga, Flore a fait que 10 jours à l'hôpital. 10 jours, elle a été à l'hôpital. Azaki na na coma. Elle est allée à l'hôpital. C'est à l'hôpital que Mama Kambo et Bandiko Yindane, Bandiko Matati et Mimi était azala na coma. Donc c'est ça. C'est que à mon avis vidéo wana ndengeni journée. Selon Obango Bazoloba, R ba publié vidéo na si vous regardez ceux qui tozongi ka na chaîne wana place Obango bakenda ko tourna bato ba choka bango. Ceux qui OK, ceux qui omoni tokoyeba à partir il y a vidéo on peut déjà déterminer tant ni donc comme la qui est parce que sûrement lokola bazala kanaba ekiri na bango ba yebike ngaso na fingi yo fona luka mwena zwa lien natindela yo comme ça yo PR yo o koyoka esalio motema pasi oleki lisuzu oye ko finganga parce que c'est ce que moi j'ai compris jusque là parce que na vidéo auto tocha bat misuzu bazolo ba kemagali ayebaki te asalaki bongo po Flore aya ko sala droit de réponse donc ezali donc ba sala business na bango donc bagé na bango na actualité voilà c'est ça tout qui autant ko répondre na répondre voilà yo fingi kuna yo fingi kuna allez tolier ça c'est pas la sorcellerie ça. À quel moment je commence à jouer à ça? Quand on est internet ou actualité zaradango ernionso. Fallait okende boa beti, belver retourner film si la yekuna osala boy. Oh kuna dinana, irsi pechanga, ferre, inosbi. Tous les jours il y a des histoires. Moi na Joy Soto c'est la bémission. Ota la maté, ota la maté. Est-ce que ça qui ma série oui. Rachel Sarah. Oh ba uta ko kata libumwe, zemi oh nini BBLT. Yes, Sarah Wana. Azaki star. Jamais. To sale les problèmes de l'émission T. C'est-à-dire tous les jours nous avons des informations. Mon bas d'artiste on est en Nigeria à Koufio Babomi. Oh ça disait que au Timo le Bembene ba Kouti Makile ya frais nakati. Bah c'est-à-dire on n'a que des actualités. Mariage moi auto ça maso na mboka moko awa 100 personnes ba Koufi na libala wana. Il n'y a que des informations, il n'y a que des actualités, il n'y a que des contenus, il n'y a que des sujets, papa. Et là, les gens ont ezalaka. Et là, les gens ont ezalaka. Très bien, oui. Alors, pourquoi tu as kolobana kamabe? Sauf aussi tu partages mon maman roboy. Asa muninga nanga ala papé. Yo zaka émission té. Au sala émission té. Ou ala question d'actualité té. Au sala chaîne on va maintenir en côté. Oye barapata koloba na bémission té ka ko welela ko akoloba ba mono ko zongi na actualité ya kaka ko sala bémission bo kaka koloba poto ngo pa nu eza makasi n'importe qui prend parole même ata makambo zo ko construire té zo ba ça un plus té ba toi loba kaka ba dozo dépraver ba mœurs ba dozo ko se détruire siko komi on kasi botika kaka ya boloba na bino ka mabe bongo na bémission est-ce que ya ko ka ko yeba donc est comme normal mais mabe otoloba ko e ko ça fait que kuti mutu pe na position mabe Ah oui. Netine toza boy soki babi o Kofi abetaki concert na Dubaï. To saleli yango analyse. Les informations officielles so ekuta ki azena malade. Biso to ebite kana malade biso to ebika na Dubaï. C'est une information officielle, on va pas tenir rigueur pour to saleli yango émission. Mais ya mutu ya modèle wana à l'occasion de rien. O azaka la lumière eta na lumière. Naza fi ampoka lokolo kilo.
Bango makolo donc ezaka pété, mais je me pose des questions, bazana combien des immeubles? Ozomande ba otika na ba culpabilité. Bazana combien de sociétés awa Congo? Bazana nini? Ba adresse na bango ezalaka wapi? Po biso peto kendaka peto tika même ata ba CV. Mais ngai ata na lina kufa, je préfère aller chez moi au village là-bas faire le manioc na sali bilanga. Internet oyo. Batu babandi ngombula na ambula. Oui. Mais bah doit comprendre te. Tozaki na ika de young internet. Est-ce que babi ka ika de young journaliste à TV te? Oui. Et belende ba kutu te soki ikango azalaka nani pe asalaka nini. Azaka na potonde mona ba Grâce Mbizi. Asala émission na YouTube et Grâce Mbizi passe à l'émission na YouTube. Tala professionnalisme ya ika de young esike memi. Le là comme okoma ba livre. Oui, oui. Les audio on a permis na maman Denise. Biso mutuni azana internet a bimi a réussir. A part ika de young. Wazaki chronifoi tité. Mon memi matière té. Nabaya TV na azana vie à Noël mading. C'est difficile ça. Baza combien? Tolongoli mibali. Toke na basi. Baza kaso andi ko swa na ba oswa nao. Nana boduga ye wana bala azana libala na ene di badieta directeur en marketing a fali. Ye wana vanda na libala ni ana restaurant na azana entreprise na Girac. A sale mission kuna gérer business na ye. Ayambara bato abetaka moi musique na restaurant na restaurant boîte tout ça tala munene catalogue plus. Ye wana vandi bato baza ba konifoi ti bana ni. La majorité kaka basopeka sombelanga kabelanga pesanga. Belle vie théâtre ba finga. Belle vie na restaurant ana ba agent. Et aza productrice ba film. Bato ba finga ke banani. Et l'autre côté. C'est-à-dire dans un environnement moko boye bato bazomi lobata teke ngane naza boye na musalo nazo sala na lukano atana bongisa. Ponga pena zalata na eloko. Très bien. Babisika musu tozo kokoma te to kokota te poto na réputation ya mabe. Et batu misusu bakomi ba victime ya réputation mabe na bino, c'est-à-dire ngai demeure ata ba éduquanga bien naza mayele na lobaka français na CV na parcours professionnel à kitoko mais lokola ga na internet e bino bato internet c'est-à-dire ba okokata ko kabolanga na bato wana misute to comme victime ya médiocrité. Parce que si tu veux que pour te dire si tu as comme un mayele, tu vas tangaka, tu vas comme un escroc, tu vas cultiver. Nous sommes premier consommateur ya bêtise. Bango ne ba premier consommateur ya buzoba. Ba premier consommateur ya insanité. Ba premier consommateur ya médiocrité. Très bien. Bango nous tadi. Ba vendre na batu ndenge nini. Bandeko bali ko ye ko la te ko apprendre te. Bah si ba baby si tellement nyonso biso yeba na kala internet ezaki chaque samedi biso na répétition héritier biso na répétition mutubwe bazaki banso na ba répétition ba musicien ba ke kata ko filmer ata bazo ke ko wela pe ba poste on peut pas ke ko boaka ba oka ba banga na ba répétition ba musicien. Aujourd'hui on en est où? Et soukana et si ba baby si kuna ba comprendre bango ba baby si wa bango ke baza ba mbuma mabe ba ko fanda na ba côté telema okomi okende ba répétition ba musicien okomi ko filmer ba musicien ba komi ko apprécier pozo communiquer sur ba répétition na bango et okoma awa t'as dit on a comme PD bazo pese bon akoma ko bima soki na danseuse nini akoma so komana pour c'est-à-dire ba ko créer au scénario na vie oyo za na ngote nyonso ka po ba se pelisa communauté na bango o ebele ba yo soko zoko se démarquer dans musalo yo zoko sala o koma ennemi ya bato. Ah oui hein. Ba ko finga ba ko humilier ba ko luka ko attaquer yo. Ah oui. Tu as raison. À l'occasion de rien. Noko tadi. To kena makambo oti wapi. Bato liboso fo ba la fleur makini si bango. Parce que bazaye baninga na ba vanda ne balia ne ba ebi mais bango ka ne ba bandi matière. C'est-à-dire sur place na matanga. Yo ko vendre 2 semaines on a nouvelle à Sarah to yebi peut-être souka. Jamais. Yo ko vendre 2 semaines on yebi tesika demain azawa puis 2 semaines. Jamais. O to yeba kité ba bombela ki biso soki famille na bazawa so bino ba malade ba ninga vraiment ba ninga malade. Ba bombela information moi les malades moi na ba. Jamais. Ngane na zaboye na nde na zanga na ba bev na ba mombaya na daboyo.
ngai na beli famille na biso babombeli mombaya Jamais. to mombaya beli babombeli biso Et puis les amis tels que Ndeto Zala Kana Mama Sarah, est-ce que ici au salapé des jours bobenganité et que bomonanité c'était impossible? C'est-à-dire c'est que même affinité en bozal ko l'accession dans réseaux sociaux que bozal na ngeza na ya vérité parce que biso to tikala ko tambola te awa to tikala ko tambola te to zo tambola to kanga mipiko nde ba milimo ba boka la ngulu on dit les gens ya ba démon to zawa to tambola mupiko te. Ah, Zambé. Tout ça partout, t'es le roi partout, non, ce monde a mouton un snap na boîte. Jamais. Au ce moment, on snap dans restaurant. T'en as donc où? N'attends pas la tamoana, t'es sur mon restaurant, ça n'est pas belle. Vu n'a pas belle, vu t'es Mikolo ou comment on dab. Pendant mon attaque, il t'a mon magasin, c'est que dans son andab. Siko. Bino qui a miti ngo bolakisaka biso mikolonio so ma sœur mais vrai écrit to tambola ba shisha masanga muninga beli balobi na bino te c'est que famille ba yebi soit ke boa baninga moko boy o yango nga pas cité bazo banga peut-être moi na bango ça n'état wana boya o filmer yebo piongo na réseaux sociaux baza capable to bazo banga même ba c'est no vrai raison ya maladie ya mwana na bango boya obeta ngo na internet parce que tala mwana na bango akufi. J'étais en train de dire très bien. Neti boy. Moi na bango akufi. Famille et s'est prononcé. Bino ne bobandi oloba. To eba kite kazobela, balobi akote ki koma. D'accord. Bo suka pe wana te basangwe bandi. Azaki mwose Emmanuel Macron. Emmanuel Aboye, Goumen, bandi kotanda. Est-ce que famille et s'est prononcé sur les vraies raisons? Parce que tout le temps, famille pour expliquer la communauté, pour moi, combien de personnes publiques. Vous êtes sûr que le loba on a bino. Tout le monde c'est une spéculation. C'est-à-dire, est-ce que vous dérangez? Ah, il faut déranger. Parce que famille ko koloba to benga baninga bazana na internet ba koza na ba relation ba benga les biso ba code roya très bien batali mbonga poto te ba préférer ba bomba dignité moi na ba en hôpital qui sait peut-être même que ba ndo tout na moi na ba to benga baninga no yebo mkonzo to nda zoloba te bo benga ba kuna elobo il faut inquiéter bino na ba niveau ba mitio boala nango pona nini muninga na tangwa pasi ba associer bino te pour bayebi biso peut-être que toza bambuma mabe à réseaux sociaux. Très bien, c'est ça. Et gozanga ngote. Et le koni biso to sali tout na internet o to apporter ya positif na kati ya ba vie ya bato en termes d'éducation. Exacté. Progrès ni to apporter. Bango, exacté. Bino école bino bo fongo li le so to lobi bo sala combo na internet oui, mais combo ya modèle nini, c'est ça aussi. Bozana bato ba copia bino bazo bino comme ba modèle bazo bino comme exemple oui mais na nini na mafinga bo fongo li école à mafinga bo fongo ti succession mafinga to sali effort biso ba auto ya to sala ta be mission na ndenga normal mais c'est possible de ko évoluer na milieu o so ba tout ici au bordure te on vend à l'occasion de rien comment na binemi o yo bo swana na bango te o yebite ba no ba clashaka yo ba tu ba ina yo po yo pona position na to pona pension na to po yo pona on vend na coin na yo soki liwa kaka ete akande ba te amaki banda na likamwa Angelica Madeline o azaki na nzala te azaye femme d'affaires akenda ba lufu alaka na mbongo na business woman akeko bota atiki mwana basi ba kotiza pona mwana wana. To si to vanda na internet modèle ba lela ka Angelica ba ke etika mwana na koli. Po atika mwana te, atika bana. Mwana bébé nda tika la ki après ko bota. Ba comédien o ba on ba ya ko sala be mission ba tondela na kiti bino ba comédien muninga kufi. Ba comédien ba sala mambo bino bo salite. Muninga aloba te le même jour a kufi ba ndio créer ba problème. Bo si bo mona comédien salango impossible. À chaque fois que na matanga comédien makele les a soit ezaba oboyebi ya biloba loba wana oyo ke théâtre na film azozwa lisuté akomo yo créer ba matière soit ezabino ba pandisa ngonde bokendaka kokota na kati makambo ba comédien po boya ko créer ba 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 s'infiltrer kati ya le bazui po ba luka moyen ba sala ngo matière ne ba message to salela ba comédien be mission awa mais biso peto lela pe muninga na biso pe bien to lobaka na ba comédien mais biso peto zapé na comportement mon pe bien très bien quand na morgue bokei bino na bo télémisi de ba caméra
oyebi ke bandeko baolela mai ya miso eza te liso akokauka lokola na désert ata na désert otoka mpo moi eza makasi bango ni motoki ni mai ya miso eloko te moi makasi me baya okauka désert mpe aire mo eza so moi edo eleki makasi moi mpe lotoka lisusu eza te mpo mai nyonso na nzoto eza esili me moto azolela aza na kimia te misu kaka boye aoluka kaka caméra azoluka miso azoluka caméra bamona eke ye palelaki ezaki compétition soko leli na oteningo oloba te kwa na mawa te soko leli na oya kimi otelemi olingo ba te kwa na pasi te parce que liwa te ya mutu ozoleka quelque part oki papa mo azana ndako akufa oyo kaka pasi oui po papa na tiki famille tiki bana liwa nyonso soko te ya mande bateyama banda na mpoka makambo Angelica nde batika ondie kutu bamatisi sous volume ya mabe makinisi akufiti ça émission ça droit de réponse loba et puis après ndeko kunda ye pena des places ba ko zongela pena po ero bazoko encaisser ba ko vanda 2 semaines o bazelisa ba comédie bino maninga ba kufi bino ka ba émission ba on peut passer à émission te ba vanda tellement tozo tambola ma belle réputation za ma belle muninga kufi to comédie ya kolela bo sunga biso banani ba sunga bino ba maman livre bo fingaka non mais c'est ça ba maman Denise bo fingaka tango ba bete Christian bo sembe na poto kuna ba combattant ba lobeni ba saleni c'est ça ko wat mais quand c'est pas quand des bazo dépraver ba mœurs papa Christian quand des bazo antivaleur ya volume à likolo o go faire péter bafle ozo mona buzoba c'est-à-dire toza ta na position te to apene loko te mais bisonde bakama na mpata muto okoka bisote bisonde to tondisa mina makambo ya bato même Christian o ata pesi bango enveloppe à $2000 pour muninga bango akufi so ba mutakaliser Christian to soka zu problème so ke yindele mapate kwelie ba ba ko bimisa matière à Christian bato liboso po 2000 opé c'est ya matanga makini c'est ya matanga na bakufi te baza en vie eliesi bango te za ba vie na bango te ah oui baza sûr que ceux qui ata ba pesi bango bongo so matière et ba osela muto na émission te mais demain constant pesi na sala na profiter en opéna noir pourquoi le journaliste ba assista ka bango te ezala ka dia quoi journaliste nini ndeti biso ya YouTube corporation TV tangu nani Evelyn Kamo Lopez akufa ba pesa mo biso nyonso biso ba YouTube to kufela ku mingi te to kumisa nzambe koso matangela nani to koyoka basango to komande kolela liboso ya présidence nzambe wani comportement ni amalila muto ana valeur nini tozo ko inculquer na bato elo nini tozo yekolisa bato image nini na malamu ya biso tozo koteka ah oui. Qu'est-ce que nous faisons de bien ou motiver muta yo ke la biso mawa mais kaka bato wana basala kamabe wana ils sont soutenus par beaucoup de mécènes et des autorités ba luka ba mécènes no ba soutenir bango ba sunga bango bakunda ndeko na biso Fleur Makinisi pourquoi ndé to vandi boy ba osala groupe ba ko sa ba Salemi déjà il y a deux groupes déjà donc Salemi Adieu Fleur Makinisi nazo ba pe bato ba sali ba groupe en côté et puis oui ngaba ba côté singa na le deux groupes Adieu Fleur Makinisi na OK presse en day et ça des groupes moi na kata ba groupe en pe lokolo na loba na ngati en tout cas lobika na tilaki audio mais je vais déjà quitter je vais quitter mais ma collègue na yo Flore asala na yo ouais Flore asala nanga elle a passé aussi moi quelques temps na côté nanga mais si ceux qui n'a ko assisté Flore et vous a donc individuel parce que na kati il y a groupe wana il y a des gens yo bazali basemer de troubles il y a des gens qui sont là juste azoya pona mawa donc que libisote mais c'est plutôt azana ba double objectif non toko bando sangana te kaka non to sangana ka pona ba matanga te tu sais culture photo boyango tata mwasi bana aujourd'hui batu bakoma na luxe mo boye oleki na télévision au fingi de mer lobi na tongo so moni de mer na nzela olingi donc au PC de mbote non pour que
et ça les makeno omoni waneza makamo na biso télé donc kolana ngote donc kokipa ngote en tout cas moi ça va pas passer moi comme ça yango moko déjà na lobaki lobby sa sœur m'avait appelé to sola ki ebele moko nga na lobaki soki na ke matanga ba fleur na kutiana na robeta na ko betaye makofi do pena makofi et puis makofi ana nga na bi question na betie l'état akanga biso et a kokanga biso na toki na la police ne place o no ke bimisa ba manzaka na nga nyonso mais nde connaît do benga nga lobby meki ko solo na nga ndenge mo buido soki esprit échanger te donc pena côté animal wana eloba gesho et tombo qui en tout cas na matanga flore bena ye fois la do star siko donc star wana nga na bike no bete day one so na bete day one so queen na CT c'est que nga na za sous tadité et a kokuya na se bat boya ebele la police ko ye kangi biso et memi biso ti na souciat kunande na lingaki na kebimisa manzaka parce que nous devons cesser avec ça. Okoya na télévision obano finga belvi titi na suka so moni belvi mère o fingi gesho titi président mais non oyo obenye président ou embrasser na nzela et suki entre bino deux mais c'est que tu passes à la télé au lobby et ça mukili mobimba imaginez-vous yo sali voilà au sali vidéo moko et sali par exemple que bango bato baloba ke batala bango. Donc, on sali 10 000 vues. Donc, on suppose que plus de 8 000 personnes bataillent. Donc, plus de 8 000 têtes bataillent. Chaque moutou ya moutou, et ça na compréhension na ye. Maloba mabe donc loba qui sur des mers. Et tika lié dans la moutout. Après lobby, on monnaie des mers. Des mers. Nga ko mekate si tu oses na ko beto gauche moi en tout cas, li nous faut donc longwayo. Parce que na moni ndeti moyen ya malamu toko sila na kana bateau donc eza bongo. Au leki na télévision fingi to kutani no boina nzela ozui bambata soza makasi obetinga donc c'est un peu ça maman des mères po na boye maman et simba lisute les simba lisute donc pimpon wana yo kende finga zala na ngambo ya Bellevue nga naza naza na ngambo ya sila donc soki na kieka ka to beti triangle yo fingi nga kuna donc pas Bellevue nga so be na ye na fingi yo baza et ça les maka je ne supporte pas ce genre et ça les maka mais cette fois-ci nga t'a dit je fais l'émission na zo sabino otangi kombo na nga ofingi nga ofingi ba para na nga olobi mabe so kutani na nga na nzela donc lobaka ke non ndenge za boye fona za préparer so naza makasi te noko azobetanga mais soki naza makasi obetinga olalsinga kao mais soki naza makasi no lalso kao ça na laki bino déjà parce que photo kende boye parce que trop c'est trop tu sais hier na Fanny Boy na palais il y a quelqu'un qui m'envoie une vidéo il y a un petit comme ça azo finganga à l'occasion de rien na yebiete ninité nazo mona ka mutu moko alemba azane so ndenge nini soki pe aza soki makudala eloba yam so ndeni azo zwa lix podo bano finganga petit mes parents ba sacrifier ebele pour nga nazala do onaza vous comprenez. Ouais, donc là, je ne vais pas vous faire des émissions popées depuis que Nazande Nazabou et Nasa et la Kamoutou. Mon émission à part le code de bonne conduite n'a yebi cahier de charge ya émission nanga. To kutani nanzela ozuli kofi. So ozuli kofi te mbata, so mbata te nzete. Toke bongo. Maman de mère. De mère, tu sais, hein, je vais te dire un truc. Oui, des fois ça saute aux yeux. Tu as des parents, jeu de parents, Atabakoufa. Mais au moins, mais au Fandi Bouepena Nandak, on prend quelqu'un comme Bellevue, s'il vous plaît. On commence à parler de Bellevue comme si on parlait de Mboa Mokoboué. Bozui bo déshabillé na makambo des fois à yébité. Oyo oza directeur ya discipline était. Oyo ozali responsable na yete oyo oko gagner mais c'est parce que tu as besoin d'avoir le vu. Comme vous connaissez que la communauté de Moutou ezo ko embrasser makambo mabe pona ba vu, laisse-moi na salango lobby na olekano senga pardon. Moi je te dis tu oses avec moi to kutani na nzela loba ke na mona do vidéo anate.
mais ne viens pas me saluer. Même bino baye bomesana bisenga senga, bomesana ko senga nga. Ceux qui déjà sont ébi que otanga komwa tadi na ndenga mabe ne viens pas me demander. Ne viens pas me demander parce que na bois que l'eau soit une longue. Ceux qui sont été no béton bata. Parce que na monde ti to komi koko to komi hein to komo koma pena eloko moko. Tu sais demain aujourd'hui bino bozui grâce boza ba engagé mais nous jusque là nous ne sommes pas encore voilà. Des fois même le fille pour ba sa biso chance wana ya kozala na bango pembeni est comme trop difficile parce que les personnes qui nous entourent bazali ya malamoté des mères ça fait trop mal. Yo bi grâce au cas grâce témo sérieusement malade na mbet hôpital ba salaye a escroquer so $50,000 même batou au grâce à liaka na bango bazo confirmer que grâce était à solo grâce on a hypocrite mais il savait que grâce est sérieusement malade. J'ai appelé grâce na yamba maman na ba yamanga na vidéo grâce sur le lit de l'hôpital azo kokolo baté ba yebi que grâce aza malade alors to chargé yé to loba ma benyon so ya mokili sur yé pour place au yazawana azonganda côté akufa siko to okutana to sala semblant pour quelle raison ton loba na bino que au fait ce qui se passe sur internet c'est la pure sorcellerie bondimanga bondo kinyo so yango. Tu sais Sarah tolara moko o ameka ko côté la grâce car le même jour à côté les grâce à sali émission les sorciers wana bakena ko changer façon ya koluka ko bebisa moral à Sarah bake basali compte moko faux compte na kombo ya grâce temo batia photo ya Sarah et bimaloko la grâce temo azo finga Sarah ba fingi Sarah na kombo ya grâce temo j'ai appelé grâce temo temo qu'est-ce qui se passe Sarah oyo ayo kozwa défense na yo azo senga ba pese ba preuve ya makambo bazo kwa kizeyo yo ozui lisusu oke ko finga Sarah lobi no kwa bana na fingi Sarah wapi ba benga na video na ba mai na maboko nazo kokate tension nyonso wa naza bien te batwana ba yebi que je suis malade bazo sala bo po ba bomanga je pleurais na place ya grâce na page à grâce on a appelé son manager na ye aye siko na page officielle ya grâce parce que kuna ezaka faux compte a sali communiquer pour démentir information wana regarde à quel niveau bateau yo baza motema mabe pour to vivre bien. Il faut to créer kaka incident 2 3 4 personnes to chabango na confusion. Yo monitenga na vande comment ba publier nga photo na ngeza et comme yo nga na loba ki boye batindi muto ya ofinga nga ba inventa toute une histoire toute une machination. Et après eza ba procédure na bango eza ba ligne de conduite na bango eza makam na bango ba sala siko lelo tande ba la fleur makinisi. Te ba hypocrite. Est-ce que jour fi wana loba ki on a plateau pour muninga na bango nda yamba ki fleur yamba ki fi wana. Ses associés oui moko ya ba associé na bango. Siko tango bango nyonso tango ba vanda ki bango ba ninga malamu balinga mingi. Est-ce que photo za ke to yo ka ke muninga kufi poto comprendre que c'est mabe. À l'instant où il y a ténèbres à propos bongo sur muninga. Azala en bonne santé ou pas pour ni ba pekisa ki monté. Mais même quand tu donc au pexaté toi journaliste tu as toute une équipe yonanga a to ça là des fois ba émission mususu mon apena to touti bordir mais erno kene na montage non et loko yo et ko le katé pour na image à des mères pour na image ya bateau bakota la biso mais le gens le lopo émission étalema bien des mères et comment il faut zakana mbodi il faut bordir il faut loba donc kuna kezalaka na théâtre nan donc a chokayo nando ashoko na théâtre nani oyo na yedo oyo kanaka te na théâtre pour épouser yo obimisa biloko oyo ko bimisa te demer wana bino nga nazolo bango na télé biloko ezo sala malelo e ko pesaka lobby na ba carrière bato belé te mais lelo na belé bazaka na ba star na internet ba vie na mo ba koma banani ba malheureux pena 0-0 oui demer wana basala na bino je le dis oyo émission ya suka ngana lobela makambo. Toute personne qui va citer mon nom dans le bêtise parce que il faut donc défendre le leader na yo alors faut pour défendre anti valeur na bino bien faut coller combo na nga na bêtise otangi combo na nga o insulter nga master grand frère yaya le qui to kutani na yo na nzela dans le vide yeba que yo faut betanga kaka to komi bongo faut betanga no kango na nzoto ti obetinga wana déjà vidéo na sina zwa kango na bombi. Comme ça, herbe au kangabiso toki na la police yonanga to samba sur base
ya ba vidéo oyo salaka na onga na salaka yango nde tokosamba na yango parce que namoni tokomo kende monde mo et comme pena moi fort alors il faut moko il faut to appliquer rapport ya force na ben calcitrant oyo parce que ils savent que c'est ça le jeu basalaka na batu na bango yaya ngano leka kuna no mère qu'est-ce que les gens peuvent comprendre par rapport à passage nayo. En tout cas, veuillez m'excuser, hein. Veuillez m'excuser. Peut-être moi ni ndo ezaki likolo. Bolimbi sanga, je suis une personne. Bamakambo ezo sala bienté. Bamakambo ezo sala bienté. Ata ezo touché na binoté, ezo touché na batu misus. Mais batu na pe ezo ko touché. Babazana makila na ba mai loko la bino. On ne peut pas continuer à supporter, garder, protéger les mâles. Hein? Donc bolimbi si pena ndenge boyokinga na façon ya koloba oyo parce que je suis très fâché. Loba n'a changé ma kanisi parce que je suis pas une bête nazamutu. Loba n'a changé ma kanisi mais ce qui ma kanisi nanga échangé té et en a deux personnes bana viseur nanga. Bozo likofi yozu likofi moko yo pozu likofi moko et likofi moko wana bokozwa na bi ke boko ya kao. Demain que les gens comprennent quoi par rapport à passage na mukolo alelo tika rando yo za garçon rando te nazo tuno pezana nozolo bate te rando te ngai nazana est-ce que ngana ko sala rando ngana ko kananga rando te ko beta mutuli kofi te yo ko kipe bango te te maman ko se rabaisser na bato ma sœur qu'est-ce que vous appelez se rabaisser? Pardon. Non, kasi ça va. Ko se rabaisser ezanine. Na o bango bazo ko sala. Siko oyo bango bazo ko sala wana ezape ezo kitisa valeur nanga na ya famille nanga. Ok, d'accord. Tout réglant tout à Très bien. Alors, ce qu'on va retenir, c'est que tous en a respect à Moui, Azaki Moko Nabiso. Très bien. Tous les avec honneur, avec respect, avec dignité, surtout, tout penser la famille, na moi no amuki atiki, parce que bisonde toza boka nde toye olele. Après, on va continuer notre vie. Oui, la vie va continuer. Va être chiant dans ma famille, na to continuer. À coup, des fois que ça ta ina no betata de solan de kwana te mazay makila na yo. Oui. C'est que veut dire que tu profiter dans le dernier moment où tozo ko se recueillir autour ande on a biso fleur makini si. Moi nanae to respecter pe famille nae. To za la bateau ba ma douleur ba to ko apporter douleur na famille au disouté. To za bateau ba ko apporter paix, bateau ba ko apporter force na famille ba ko surmonter épreuve oyo. Bozo mona ko laxate que yo zo ngana zo menacer bato na matanga que yondo linga ki fleur makini si ko le kabatnyo so c'est faux et archi faux. Faut pas ko luka boza la centre et attention même na bisika lokwa ya ba matanga et comme okoma buzoba. Même attitude autour na ngonde au permettre bato ba sunga biso. Lelo de toza boye toza na besoin aide bato ba tinda mbongo pona okundane ko fleur. Ka ba même comédien auto fingaka nde baza ba premier partenaire na biso parce que si vous avez invité comédien oboye lo invitation te mais on doit fali wapi on doit faire wapi on doit jibe wapi on doit wera wapi kofi wapi ka ndenge kutu bango to manka bango nazo chato parce que ba obake biso so toza bato réseaux sociaux. Très bien. Parce que majorité est ko dominer allez bato malamu tellement que toza mukie to comment on se laisser fondre na ba bêtise voilà na ba bêtise wana. Alors malgré ba connerie na biso, malgré ba clash na biso, malgré ba polémique na biso, to na besoin ba même ba to na ba sunga biso, ba cotiser, ba payer sa biso quelque chose pour to ko s'en sortir. Ce qui te to na moyen ou la fleur makini cité. Mais nous ce dépend un peu d'attitude autoza nango. Très bien. Boloba ka ba théâtre, bino ba TV téléphone likolo, bino pe vous avez un téléphone likolo na matanga. Mutaza na téléphone na se azalete. Biso nyo sotozeka na téléphone boy, bino ba dozeka kuna ka na téléphone boy. Bozomona, alors tu observer pena attitude à deuil. Pour une fois ba mon abiso sérieux. Pour une fois ba mon abiso posé. Posé, oui, responsable. To cotiser mon to si on repesa 10 à pension, on repesa 100 à pesi, ils ont dépend de l'affinité à battre. On resala na matalana asali, on pas resala a repesa na mawana motema parce que muninga na ya kufi en fonction moyen ou azapo muso apesa $5 mana ma koleka mtape 600 montant ils ont définir sentiment mutana na motema te ba ope ba opesa te parce que ils ont obligation te ko pesa fait uta na motema to sali matanga to silisi mais oyo to rozwa comme leçon na sima ya liwa fleur makini sinde zo intéressenga
so to comprendre que mabe musu to ko loba mutu même so na position mo ko encaisser ngote le musu to traverser position mo difficile ya vie na e liwa ya Fleur Makini c'était abiso pendant que bazo au clasher pendant que bazo loba boue ndeko wana mwasi matière ezali makasi francophonie Gauthier sei nzoka muninga zobela na hôpital. Très bien. Liwa Fleur Makini si faut la vraiment leçon pour na biso nyonso na réseaux sociaux. Ce qui liwa Angelica que son âme repose en paix te ibisoté, il y a Fleur il faut te abiso. On est obligé ya kozwango lokola exemple pe lokola leçon à tirer. Très bien. La vie est très courte. Oza mato ya royoka. Ayoki. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Évitons seulement de faire le mal aux autres. Pardonnez-moi. Peut-être Nabetiti Batuebeli, Libaku. Nakoka violence. Je suis bon comme les bonbons, mais je suis très mauvais. Très mauvais. Et je suis très dangereux. C'est que moi je dis, mes parents, bayebi. Donc lorsque je m'énerve, en tout cas, on ne me touche pas avec la main libre. Donc voilà. Toko kineka na nzela oyo babandeko nyonso bazo kindete. Biso photo zwa nzela mosusu oyo ekozala eko permettre pe bandeko ebele baba me ko copier ndambo malamu oyo tozana ngo. Merci beaucoup. Lobeko le kalelo. Merci. Bev, je te salue.